MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mboto bande MDG TV Mafuta Yasika, c'est une la grande dame avec un grand G quand cadre. Actualité bande ko babo lingoto li susulu na sangwa ma pe passi. Les amis couple au boko mona. Bavanda na Irlande. Bavanda na Irlande, beta y moi tour ndenge zalaka na Congo mboka na bango na kokende bakendaki wana moi visite moi kotambola ka ndenge mwana nyonso poto oyo a se respectaka congolais nyonso na poto congolais nyonso ya poto a se respectaka, donc veut dire il faut moi kobeta tour na mboka talaka mboka elengi Congo Kinshasa mboka na biso mboka Lumumba mboka mo eza na ba particularité nango bakei et malheureusement les amis ba kokuta bango ya kokufa na hôtel déjà décomposé na flat na Binza bazali na hôtel na Binza ba kokuta bango na mwasi na mobali ya kokufa et balobi ki bazali victime ya empoisonnement bandeko et puis si pas si pema wabota la couple ils sont encore jeunes, je ne crois pas qu'ils ont 60 ans, certainement ils doivent être dans les cinquantaines comme on a tatana comme on a maman et y a moi si azali niasi ya Wamulumba de cousine propre ya Fachi papa na ya grand frère ya Etienne Tshisekedi et balobi baza victime ya poison et empoisonnement babomi bango et puis si pasi makasi pe mawa komona bango certainement ils ont des enfants autant muso batikala en Irlande babika ke no maman na papa bakendaki congé. Malheureusement on va appeler les enfants pour leur apprendre que vos parents sont morts na ebité bo imaginer douleur bo imaginer banana en tout cas ba ozala vraiment perdu parce que ba ko se situer maman belité papa belité to solina bango to moni bango de bakei to tiki bango na aéroport ta mususu et puis après on va nous apprendre qu'ils sont morts et na raison ni ezate ba ko no basali accident non ba okuta bango ko fona hôtel na ebité. Imaginez ce que ça va faire. Bandeko année passée na sala ki émission et to beta ki li solo moko je crois que année passée son abosanité et kaba mambo ya bako kende na bakongo oyo kaba mambo ba kende na bakongo o trop de réalité. En tout cas bato belé ba osa victime ba marambo ake Congo ake kufa so akufela kuna te tanga ozonga oka beli akufi baka boye nga na yoki ebele na moni pe ebele moto akende Congo tanga zongi boye asali même pas ba mois akufi musu même pas ba semaine akufi oka tono tanga zongi asali juste moi malaise et misusu pe oka akufi te nzamba bateli mais oka beli makasi. J'ai mon vie à moi au Congo année passée azongi je crois 4 mois passés plus ou moins 3-4 mois passés tant azongi bande ko moto perdre ba kilo sans raison et moi senti pendant comme pépé là c'est grand dame non comprendre té comme pépé les fallait y mon médecin na epsi non vie photo sambela parce que ils attaquent nga dans mon esprit na mona que non c'est un attaque parce que tu peux avoir raison comme appelle moto mosel na nzamba appelle moi na nzamba ndima mama molimo on a eu à prier à part na nous ba ko perdre kilo a comment ina ba benga ngoni ba essoufflement oka tamboli et pourtant à kendara gym souvent abi on comprendre te escalier ka pa masona mati donc na ka ba pema elekela ngai so na tamboli mo distance ata mo moke vraiment na o mela pema makasi na comprendre te so eza problème ninga na biso na visa ba flèche faut te prier
to sambeli temps to prier na ye fala ye mona médecin basali sui test soki nini bamona bango mpe loko te mais depuis ka tobondelaka wana nien ekenda nango mpe moi j'avais compris que ezalaki attaque donc misusu oyoka akufi te mais abeli mosusu mpo omona abeli te akufi te mais mo bamalere mo boye elandi ye na frère moko tosambela na église moko je crois 2 ans passés année passée ou bien l'année écoulée je crois l'année écoulée juste après confinement l'année écoulée ake Congo ndeko wana asala misa mibale s'il vous plaît asala misa mibale na ntongo mpe na butu azonga boye les amis sans raison sans motif barevoka ye e ya kokama ezalaki na misala nyonso mibale balongoli na mosala moko balongoli na mosala mosusu et pourtant avakende pasteur aprévenaki ye année passée je crois ezalaki na décembre pasteur moi ndeko moko asambelaka na Bostra voire même avant akende Congo quand na baémission totala ya papa Charles Bameko tomonaki video ya ndeko wana ntango mosali na Nzambe azoloba na ye ke yo baoluka yo sala très attention pasteur apekisaki meme akende te ndeko wana akendaki azonga yesu te e ya mabe ezaka akendaki kodedwane babiloko na ye atiaki sala yeso ye conteneur atiaki so biloko na mai atikali omona kutu biloko yango te akei akufi bandeko na ye nazongi na émission oyo surtout mpona baabone na biso mpe oyo ta mosusu babandi kolanda biso ya pene bao balanda babanda kolanda biso kala certainement bato balanda ngai bakose rappeler na circonstance ya liwa ndeko na biso oyo ya bonne semence akufaka nalobaka eloko moko nalobaka na bayike les amis tozala na bisida kopréparer voyage na nzoto mais topréparer voyage na molimo te ce qui est très dangereux et pourtant malamu topréparer voyage na molimo ke na nzoto so oyebi koke Congo tu vas te préparer en conséquence bilambo olata il faut ozwa batonga ozwa baprécaution bavaccin tout ça parce que ntango okende kuna e bamalaria banini batyphoïde tout ça oyoka motu tomona mi batata oyoka tiki mandefu mikolo wana azokata mandefu te suki aokata te mwa babichacha na nzoto azopakola mwa babiloko mo boye nde esalaka ke no ebenda mwa tentire ebenda mwa etango baoke bakati ye suki juste ava akende esali ye mwa bien oyoka mandefu mwa yombo mwa coiffe bien faut mona mpenza ke non toprépara voyage okokangisi bambongo ta mosuku tobeti bakayu susu obakisi ba air mpona esala mwa bien c'est une bonne chose mais malheureusement toujours attend au préparer voyage na molimo te les amis prenons le temps de préparer nos voyages na molimo crois-moi soki danger mo ezozelo na Congo ekozwi te kokota losambo nzambe voyage nga na okende ozala na nga osunga ngo épargne préserve délivre nga ozwi tant kolukelo nya nzambe ndimela ngai si y a un danger le Seigneur va te prévenir s'il faut même okende te nzambe akoyebiso akosufle okende voyage okende te zela est-ce que tozora tant kotuna nzambe ke nzambe na voyage to te c'est vrai kozala peut-être que il faut kende c'est vraiment obligatoire au kende mais est-ce que nous prenons le temps de prier de demander la protection de Dieu la grâce prière à mikolo nyonso oui tosalaka oui mais ya kozwa penza temps ya kolukelo nya nzambe mpona likambo osongolo c'est très important surtout likambo etali voyage Bible elakisa biso Néhémie ntango azalaki na exil fallait que abeta tour na Jérusalem. La Bible dit il a prié pour un voyage heureux. Il a demandé à Dieu à ça la voyage moko heureux nzamba batela koke na ye kokoma na ye nzamba zaki na ye Bible zoloba nzamba zala na ye abatela na nzela contre bitumba contre danger intempérie akenda malamu azonga malamu bandeko tozwa kata ko bondela. Les amis, la vie est sacrée, la vie est précieuse. Lelo so le tali likolo sili okeyi. Toza na habitude à roloba, je sais ça nzambe ezali. Yo kanti muto yenda kotika libanga, oui, c'est bien bon. Akotika la libanga te mais yo okeyi. Okufi, et là ozobo sa nezake, tu n'existes, tu ne seras plus na mokili ozasute okufi. Déjà absence na yo et salina no ba dégâts etiki na déjà ba dégâts parce que otiki ba no ya meketa mosusu
otiki ta mosusu otikala komona bakoko te ta mosusu bakoko babandi apene kobotama. Non seulement ça, ebele bakufa batika mibali batika basi na bapasi. Ya pas longtemps na otomona papa na biso mo ya congolais pe kaka papa nazaka moto ambinga santé beauté tata na auto perdre moi sine ya 2 ans passé talaka moi si ya vie na yo boboti bokolisi bana ya mikolo bana baza déjà na ba vingtaine d'âge. Donc c'est sa femme o basaline bambula ebele siko moi sango akufi moto ba mesana kozala na mikolo nyonso. Na mona papa récemment papa fumona que no santé médiocre. Santé comme boulou. Bon façon lelaka na matanga moi si na maman na kufa na cancer, je la connais très bien, maman très gentille. Déséquilibré. Maman kufi okeika boye, mobali no bo mesana na otika otie wapi. Bana no bo mesana otie bango wapi. Muninga oluka bande la vie eza facilité na ba réalité lelo ndenge koma. Tes enfants bazaika na yo, surtout ba vie to vivre ba lelo o na ba famille o komata mususu ya mwa ndenge. Otika bana na nani, lobi bana na ba robala ba kokola ba robota, ba ota baninga ba koko ba oketika ba koko na ba classe. Ngai manka ngai. Moi j'ai perdu ma mère, j'avais que 10 ans. Oka pendo ketika bana na classe o mona bana mususu ba koko na ba omba bazo otika bango. Batan ezala penza ke no oboti, bino boyebi bato bayebi passe ya poto ndenge ezalaka. Baninga mususu oka bangolo ezali mama na zawana. Aoyata mususu asalele bilobo, asalele mo pondo ya mai. Abeti mo mai ya moto bandeko biso to bota na bamboko biso moto zala ba mama. Siko yo ke no komi s'exposer na danger otika bana yo. Otika mokili, otiki trou. Ta mususu moto zali oyo moto zali konzi ya famille. Yo c'est la justice ensemble ça la lobby mais yo okufo kende. Mais non, ça n'a pas de sens. Il faut se préserver. Il faut se préserver. Adage moi le bar mi batela nzamba ro batela yo bien que ça la Bible était mais ezo lobe la prudence. En fait, c'est dans la Bible, bien que farso ba lobe lango ezandengo na tende komami parce que la Bible dit que na livre Proverbe lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. Tu dois être prudent. Même Jésus nous a prévenus en nous disant que nous devons être prudents comme les serpents. Nyoka zakane kenge ya kosakanate. Nyoka tali kasa pamba sora yoki ta. Sia. Aolinga kutu ta cheka vérifier eza eloko ni nango wana. Ka moi likele la yoki wana. Na seconde na se retrouver na 100 mètres. Atombolela mutu kuna. Atala soki ezaki nene. Bonga oya kozonga. Bongo so ezaki licheti. Malama mikimela. Sinon to okate mutu. Et so bakati mutu exister souté. Malgré ça nyoka ana droit à vie nzambe mutakelai. C'est ça. Bande auto zo ratango préparer voyage. Bamboko ba Congo ekomi na makambo bande konanga. Congo so ba bomio na mbasu te ba bomo na poison. So ba bomo na poison te ba bomo na nkosiki bota. So ba bomo na nkosiki bota te ba bomo na maladie moko boye o ba bazo maîtriser to ka ata sale mo malaise ça. Bato bakoma mitema mabondo elika mosusu surtout bato bakenda poto bamema ngambo tokoma binemi ya bandeko na biso propre. Bandeko, moi je vous parle des choses que moi j'ai vécu. Na yebi ke mutu muso lo bananga te biso na famille na biso c'est bien bon tolo biso pe biso nyoso toloba peka bongo. Toloba peka bongo metango ekomela biso nde to comprendre que no mokili oyo elika kana nzambe. Bobota wana mutu libumu moko bona motema moko te. Il faut faire très attention. Bana poto belle ba okufa na ba poison na ba Congo par leur propre famille et non ba master. Atina momo ba tongele mwandaku. Akeya ketala ndaku na enzo rande bango basala na ngoma mususu. Tango komi mambo ya rolandela baleki. To beta ba masolo belé awa. Belé ya bato ba kufa na ba poison. Complicité pendant maman bota ye na grande sœur propre baleka ye. Po anini ono ya le mingi. Ya kenda poto ale mingi. Mbongo aye nango to leka ngo kaka. Mais ale mingi bino bato botinda ye. Mususu peti ba osala ndengwa bango to bato batinda ye. Akenda na ndenge na ye. Asunga abino. Siko bino bolingi penza nini. Siko alia mingi alia te. Mbongo oliaka ya bino. Olia mingi ngo aliaka ya bino. C'est compliqué les amis. S'il vous plaît, faites très attention. Comment on a baingangola ya batu boy mbinga mobali na mbinga mwasi balalika boy bakufi bakei ya blague te.
Et puis si vraiment ma epesi passe on a le baki non na oyana beta sete na oyana beta mbela ya na oyana lobela maramboyo na pesa bandeko nanga conseil il faut faire très attention mokilo bomo no bandeko nanga moto nyonso te amto pesa confiance nzambe ne moto yebi mitema ya on bon bato belé lelo bakoma ake kongo na pe famille yebi te asuki na flat ake asali mamuna zongi trop de réalité. Muto asala muto mabe ezaka muto ayebi muto ayebi ota osolo mabendene po ayebi yote muto obomo ezaka wa ayebi yo yenda ayebi position ni na ozelo ayebi na circonstance nini ayebi lo ni olinga mingi mais muto ayebi yote aobandela na ndene à moins qu'à approcher yo nana luka yeba yo. Vraiment les amis s'il vous plaît toyeba ko zo kata ko préparer ba voyage na ba prière zo ata ko préparer voyage na losambo senga nzamba batela yo senga nzamba batela nyonso kolio ko mela bisiko zo kende ba mitambo ezalaka ba filet ba piège ezalaka aye oya to aye bandeko ba famille ko tonda mitema mabina marambo kilikili surtout yo kenda poto bango ba kenda te ba osepela te mokili trop matata les amis nous devons être prudents nous devons faire très attention likambo epesi pasi esali mawa bakuti bango na chambre hôtel décomposé donc c'est que déjà bakufaki déjà ça faisait déjà plus de 2 jours eza pasi victime d'empoisonnement nani asali bango boye après nous boire koloba non justice oui justice nzambe ezali mais bato bakufi bakeiti yoki s'exposer na danger pose la justice nzambe faut faire très attention faut vraiment faire très attention les amis on a projet à voir prend le temps de préparer ça quand nous préparer on a nzoto préparer pe na molimo to préparer ba voyage ça ba besoin temps ko préparer ba voyage ko ba 5 ans 3 ans 2 ans à préparer un voyage et pour on a posati akende asama moboy to tika bilembo to mais zo petan lo sambo nzambe voyage onde na okenda ngo boy tala bondela kozaka moto lo yenge boye te oya kufa zololo boya o lekonde nzinzi kozaki diba te année passée na tobeta ili solo wana je crois ezaki année passée oui 1 an et demi to ok je crois bien ezaki année passée parce que tozana presque na début année certainement ezaki année passée penza na ba début année je sais plus ou encore na fin ya 2022 na beta ili solo ngo awa ya tata mo akufaki na Kisasa non attendez akufela na poto awa akendaki Congo si akendaki Congo te ondika akufela na Congo bana basengaki ebembe ya poto so na bosani te ou soit akendaki congé na Congo nde ntango aye kozonga akufi eloko mo abongo entre les deux choses événement neleka na cimetière à Pantin bato belé ntango nasali émission na bato belé ba reconnaître histoire balobi mère biso tozalaki wana je crois c'était l'année passée babi mère tozalaki wana ezalaki ya koyinda bandeko ebembe boyi kobima cercueil ekomi kilo bakunda te ebembe zonga morgue nzambe ebembe zonga morgue sikoyo bino boyebi après enterrement rafraîchissement esalemaka basi balambaki maramutu bandeko suku bato bayebi te bakende kolia na sale nzambe lolai to balia te une mort mystérieuse parce que so moto akufi na bacondition moko bacirconstance moko boye ya malamu te baesprit ya bato mosusu ezaka teti oyoka bo okota na libulu bandeko basango balembani fallait des cérémonies ebembe wana elalaki lisusu fallait so mpe oya koloba maloba so mpe oya kosala bacérémonie papa kosala biso boye te omoni kende kaka mpo na nini ka likolo ya bamakambo tooloba pere akendaki Congo nde place akende ozola likama
akufi babomaki ya koboma. On est des Africains, on est des Bantous, toyebi ba makambo ya molili ndenge salemelaka yana ngute ko samba te wana. C'est clair. Et veneme le kana cimetière à Pantin bato ba tana beti lisolo bato ba reconnaître que Bembe e boko kota na nini. E boko bima. E kota ki na salle sango asisi messe po bazongo ba etia na cimetière. C'est rien comme kilo. Et Bembe boy ko bima. Non, nakata mutuka bolimbisi. C'est normal mikolo sali mo ebele. Sango asali messe Bembe nakata ya mutuka. E boko bima, e boyi, e Bembe nami. E boyi ezonga morgue. Sope lala kana kata mutuka, ngo sope zonga ka morgue. Fallait ko luka ba technique mususu ya molimo, ba cérémonie kili pona nini pona ba koti Bembe nakati ya mabele. Pourquoi? Parce que Bembe zaki rosilika akufi na ndenge ya mabe. Mama papa ko lingate ba tio motu na se avant ton temps. Tu as droit à la vie sonza matio na mokili oyo eza parce que ça na posa na yo wana na maamba ko sala okukufa na lelo te. Donc ko lingato ke s'exposer na lo yenge ka boy au nom ya je sais pas moi ya soki ya bolingo soki ya famille soki ya nini mokili na maambo bele motema motu bible zoloba nzambe ka moto ayebi motu nyonso to azosekisa wa lingi yo motu nyonso to bota ina libota moko ya lingi yo awawa na oloba te ke bato bayina bandeko na bango non loin de là na olendisaka bato ya kozala prudent couple oyo bakufi bandeko pesi pasi yango olobaki non na oya na sala émission vraiment quand nde tomesana koteya kosolola koconseiller bandeko prenez ça à cœur, prenez ça en considération panza vidéo obikisa mutu moko ta mutu moko azali na projet à voyager ta ko mona eloko et ko conscientiser aeba ko milengele quoi. Et puis lorsque vous voyagez les amis bilo ba show off il faut éviter ba mona ngio ke no yone mwana poto non bon metia na ba danger pour rien yo ko la musa ba ma mususu zaki na ngwa olala. Donc c'est un peu ça les amis, abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta Sika. Moi c'est la grande dame, mais na moni bino sous mbala ya sima. De bonnes choses, activez la cloche, likez et commentez. Si vous avez des suggestions, allez-y. Toyo Karanabiso, que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Je vous aime. Bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.